Alors yokanga malamu esengeli osala mission oyo penza ndenge na sengi yo nalingi réussir parce que nalingaka ba mission oyo ekomaka na suka échec ezalaka na dictionnaire na nga te. Madame nasalango déjà nasalango mpe mbala ebele mpe baclient oyo bayapa na nga basepela. Tala monsieur yo mtu okipaka baclient na yo bien merci mais mbala oyo kodecevoir mpe biso te. Mwana mwasi wana tosolobela aza ndeko na biso mais aza lokola satana na miso na biso. Bon déjà asa soki na ye histoire na Cécilie très bien babandi suko soana moto moko bapesi ye mission mbongo peso loba. Alors c'est pas ça la réalité mbongo na onde yangwana esengeli osala musala na openza malamu. Oh likamote madame likamote boko sepela. OK alors baser tokei eloko nini susu basoluka mbaloyo nzoka baza ko attaquer Stella lokola ennemi ndeko yo peke ba yeba ke Bible solo ne touchez pas à mes oins et ne faites pas mal à mes prophètes. Ayebi ngambo na motote mais tala ba ennemi ebele. Oh kimia esa na yo na ndako oyo abaluki atali bo esango mokonzi. Oh mbote na ndeko na ngai Zambe akumisama. Oh Yesu Masia zwa lokumu ndeko mwasi ozali motoyo molimo mo santo atali singa tangu na bandeki ko ya awa nazaki na voyage na nzela ya Sokoto ngai nzamba atali singai Nzambe afongolinga miso pe azotali sanga ba force oyo ya Satan eza kobundisa yo yango atininga na kolobela yo ete ozala elonga na kombo na Yesu Masia. Merci merci bingi sango mokonzi ba ennemi bakoki kosangana bakoya na nzela sambo kasi lokola basangani contre yo nzamba kopanza bango na moto. Amen ndeko na ngai nzamba lobina lobelo boy motema na yo ezala troublete po eloko zoluka nzambe sapesi yo yango. Alors apesi ngai directive nako vanda na yo awa na vanda na yo na bunda na yo bitumba oti na suka. Thank you, Lord Jesus. Nzambe na ngai kole Yesu Masia na yebi ke jamais ko kotika nga pamba nsoka bazokumisa nzambe ne longyo to yebi bapesi mutu mission. Alors les trois bango bayokani pe baza ensemble etelema eloni nazomona wana liboso ya mutuka atala boye démonter le liboso. Mais boso obini ni wana nana ngwaza wana eloko nini mutu ngona na moni ye akuma azomona bango bazokamwa mutu ngwaza wapi eliko lo bake baza na présence ya ba démon liboso na bango. Nazomona eloko te ozomona te yo elima mabeteli liboso bozomona te bozonga ndaku bozonga na ndaku bozonga bana na ngai ya basi misatu kaka bazomona. Allez moto nabeta lisasi wapi beta moto nabeta lisasi nazomona eloko te toke tolongwa bola moto kwa tokei. Message eza nini bozonga na ndaku bazonga pona nini seulement likambo zozela bango liboso demo ayeko batela bango na kokamwa nani atindi ba demo ya boye liboso na bango dispari nzoka nde bazotambola na banzela oyo na milimo mabezo landa bango bala moko batete mbete nako baluka bazongi nakansaki baninga na siko bakoya koya yesolo fale baya. Alors lobi na tongo nde bakoya pa tokuta na bango pour na programme na biso ya prière. Alors molimo mosantu alobi na ngana sala aspersion ya mai oyo pona ko petola ndako o mobimba okombo atata ya mwana pe molimo mosantu. Molimo mosantu molimo na Nzambe talisa nguya na yo na nzela ya mai oyo petola mina kombo na Yesu Masia. Babandi ko bondela siko pona nini alobe obitumbe za liboso Nzamba tambusi ngai Nzamba lakisi nga ke ndeko mwasi soki obundi te monguna za mosika te. Alors que toyebi sirma ba ennemi misatu pe baza quelque part bazoluka pe ba plan na bango simba.
Sœur Stella lokola moni moto ye na kombo na Yesu akoyamba ye mbangu. Lokola bandi masola losambo akoyamba ye mbangu. Babandi sikoyo losambo. Voilà tolanda. Ndenge bandeko misato ya mabe bazotelemela ye. Mais Sœur Stella Maris, problème eza wapi? I just had a strange feeling. Na sentir eloko moko mabe kati na ngai. Ah, That's the sign that wani za signe ke molimo mosanto penza ezosala. signs and wonders. Alingisi kwa sala bilembo pe bikamwa. Yango no sentir eloko kati na yo. Come down. Eloko a sentir sûrement eza eloko malamu. Alobi kaka na sentir eloko moko kati na ngai. Na ngambo bango pe na satana na bango. Bango pe batosa nganga tina suka. Eloko bomona ki kuneza de démon. C'est vrai, asala ki démon. Mais bo bangelo côté. Parce que makambo bosimbi na loboko. Na simbi sibino ba bâton magique. Wana eza po elongisa kabino na tango bitumba. Mais nganga, If I may ask, ce qui n'a tout ni kasi, why are these demons pour la nini coming kasi, na démon zo na nzela na biso. Oh, bino, boko zala kaka, batu bakolonga. Ah, mais sikoyo nganga, mwe mususu ezate to sala vraiment. Pour na ko empêcher démon na ayaka kobimela ka biso liboso, hein? Boza na banzete ba bateau magique boza nango na maboko bosalela yango bosalela yango eza na nguya eza makasi yango wana nde esalami mpona protection na bino. Bon, Well, ça va it's okay. likambo te kasi Based on logistics. soki totali ba As réalité long as it doesn't Thank you. affect the flow of our money, then ebani nango kobebisa mbongo na biso te. Ah, batongo ezala nango kaka bakisi bapouvoir na ndenge na bango. Mabondeli oyo sango mokonzi alobaki nakovanda awa mpo na mabondeli abandi koseka eloko nini oyo atiaki na kopo. Mbala moko totala Stella salalaki pongi oyo nini bandeko soki eza attentat te. Stella lali pongi alors que c'était le temps basala ba prière. Moto aye na mabondeli nzoka abandi koseka abandi koleka na nzela nsima ndako. C'est que moto oyo ayaki mission, c'est que ase preparaki mpo azosala makambo mosusu ekomi suspect. Ye moko kaka atali nsima abandi kokima akei azongi. C'est que moto oyo aza sango te, aza na makambo. Mbala moko totala sapatu elongwe esili te, nzambala elongwe esili te, pantalon mpe ekiti esili te. Voilà kope oyo azwaki. C'est que ye nde mutu bapesaki mbongo na bandeko misato ya basi. Nzoka azalaki nde na mission ya kosala busoto ya kobebisa na nzoto ya ndeko oyo amipesi na Nzambe. Nzoka mndeko oyo ya mwasi Stella amipesa na losambo akoma mamelo. Nzoka na tango oyo abandi kobuka deja mibeko po epekisama kopesa nzoto na mobali te tongo yo mipesi na Nzambe. Na nzela wana totala boye nzoka ba oyo pe bautaki na couvent bazalaki na programme na bango ya prière. Ba sœurs religieuses bazobonga mabaya kozwa Stella ba continuer prière. Bango na bazako ya losambo loyembo na monoko oyo likambo nzoka bango bakanaki te bamona. Bakondima pe jamais ke ndeko oyo mamelo azaka moto ekobo. Nzoka basalaki motambo. Sœur Marie, Sœur Maris, Sœur Stella. Oh, mutasolo bati. Batala na ndako boye nzoka Sœur Marie Sœur Ekobo. Bakamwe bamoni nzoka nde na mobali. Oh, Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu. Voilà mbaloyo na sangwe kokende mbangu.
ezalaki nzoka motambo batiaki moto bafutaki mbongo abima sango mokonzi akosa ye po bawumela na priere nzoka apesaki ye drogue amela ameli yango alali pongi nzoka moto oyo afutamaki sikoyo bakokondane ye na couvent parce que nzoto na yo eza ya ekobo te ebongo kosalela nzambe ndenge nini yo moto ekobo mbala moko bakweyisi basanction Stella Maris akangi bisaka abimi couvent baformation nyonso asali eke na mai voilà bato nyonso bakobeta lisolo babengana ye babengana ye akenda pona nini ye nzoka sere yango sere ekobo nzoka nyonso esalami contre sa volonté aza ko innocente bato mabe eza bandeko na ye moko voilà bakomi kokombattre ye na baniveau nyonso nakobima kolela akei alors que eloko asengaka na nzambe nde yango oyo asengaka na nzambe asalela ye vi na ye mobimba e lelo bareve ya vi na ye esuki na nzela mawa azokende na kolela o nzambe nani kutu na mokili akoyoka mpe akokomprendre ye mpo bato nyonso soki kaka bayoki lisolo oyo bakopese bakombo ebele bakoloba keba na basera bilongi mibale nzoka ser Stella abatamaka na kimamelo nzoka moto ekobo na bitumba oyo na ntango oyo yenda azolela nanu me esili nanu te mon rédempteur s'élèvera le dernier mon père mbote na yo bon réellement tosengi pardon limbisa biso mpo na makambo esalamaki mokolo wana alors tolingaki te tokunda mama na biso lokola sosoka ndenge wana yango wana biso nyonso toza désolé toye kopesa bino dédommagement to dédommage bino mpo na makambo tosalaki na lopango esi nalimbisa na yo na bandeko na basi mais esengeli boyeba botubela mpo nzambe nde alimbisa bino mpo na mbongo naza na posa nango te nake na ngai bakanisi basango nyonso bazalaka kaka pre mpo na koyambaka niaka do elongi ya mbongo bokanisi ebangisaka bato nyonso mon père alobi te bosalaki mbeba tolimbisi bino botika mbongo yango te babengani Stella Maris na couvent aza akize na ekobo balobi yo kotisaka nzoka mibali na kati ya ndako alors ke yo lobi kosala nzambe voilà ye wana azozonga na nzela na ye mpe na ngambo bandeko na ye misato ya basi bazokipe ekutu ye mpe atali amoni akomprendre ke eza bango oh sali ma sœur elongi yango oyo ndenge nini nasepelaki na ngonga malamu nzoka kale so okendaki eza nde yo lisusu bai nzoka motambu bafutaki ye mbongo mpa bandeko na ye voilà babebiseli ye bareve na ye en tout cas moto amemaki na preuve ake kolela oh nani kutu akoki koyokela ye na ntango oyo mpo bato nyonso bakoboya koyoka aleli ye ko innocente mokili ekobete masolo na ndenge nango sango mokonzi aye aye kokuta ye kolela c'est Stella Maris mon père sunga ngai nasuki na ngai non zambe nde aza na défense na yo makamni esalami lobela ngai mon père balongoli ngai na kuva babengani ngai
Oh Zambé, oh Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu. Ah, ndenge nini wana? Pona nini? Siko na mbeba nini osali? Mon père, ba viola kingai na sango ya lokuta. Eza nde bandeko nanga basi nde mutu balukeli nga makambo oyo batyenga na motambu. Oh! Et voilà. Abandi kolela. Sango mokonza yoki ye, est-ce qu'andimeli ye? Après cela tolanda. Voilà bandeko basi misato. Baluki basukisa ye pe bazolonga. Mezana no suka masolote. Na bapaka bango nyonso bakomi kolanda cortège. En tout cas zala na mbongo bandeko. Na batata na bakoko bakozala ya yo. Olobi bango bakotosa. Epa ya mokonzi bango nyonso bakei. Mais bozo seka bino nyonso likamni. Oh mokonzi. Tala sikoto présenter yo ndeko mwasi ya millionnaire. Voilà yewana aeko pesa hommage. Aeko pesa ya yepe makabo oyo aprometa kimbalo ekozala ya mukete. Alors, ndenga komi wana akoloba mingi te. Akopesa oya ye nango. To ye na ndeko oyo. Yo moko comprendre bien pourquoi tozali awo. Mais mokonzi tobondeli yo limbisa pe bosana tika kakeleka moko ya bandeko basi ya ba millionnaire bango yeyo ye aye po aso na yo makambo moko c'est important na yo ki déjà bino nyonso s'il vous plaît bozonga kaka nzela bauti bobimao bolongwa bozonga bisika bauti naza pe intéressé te na masolo moko awa na bino na lingi na ngate malembe mokonzi zala kalmi aye pe maboko pamba te ndenga za wana aye ya kokoka aye neloko moka kitoko apesa yo sepela oyebe chef babuka na kate na makamba boy eza pona yo kaka te me pona yo na bana mboka nyonso ya mboka elwama kanisa malamu nalobi no nalobi no bino bozoka soni te bino boza na soni te bino bozoka soni bikoti ya rouge bolati ya lokumu bino boteki dignité na bino na bana mike boye vraiment bana violence boye bano bazanga respect boye o bakosala bakoko na bino na pese correction sika on a chef différence ezali entre ba collaborateur to ba collègue ya ba âge na ba mbongo ngai so tolobi totanga ba mbongo ko na kozala wa te po muta ko kana ngawa zate alors oza prêt ngana to banda ko sola siko te est-ce que na audience te kende na bato bokokai na bango bokende kuna bosola na sa po muta âge na ote olingolo banini omona ki mwana mobali yango na motuka na bango eza bongo oncle na moni longia mwana mobali yango en tout cas bana basi basali pe grave en tout cas bazela mbalo ndenge liboma nange zalaka nzoka bandeko nanga kaka ya makila ba baby sifi nanga boy pona zoba oyo andimi kozwa mbongo pasela mosala satana ata la ndenge siko kingo nego kima machete na ngai mwana ngai Stella Maris izonga ndako kende kopema permettre ngai nabunda bitumba oyo tina suka no te I must fight ngande mutu na kobunda I must fight esengeli nabunda
Ah ah. It's already too late to be C'est gentle. déjà trop tard. Pona okena makambo malembe malembe. Since they wanted this Lokola balingi yango na ndenge ya bitumba. I am fully ready for Naza déjà prête pona bango. the battle line. Awa mundelo oyo ebandi pona bitumba. Trop c'est trop. Voilà comme koloba na nzoto to na molimo. Ye wana ye. Why are you blocking my way? Osoka nzela na ngapwani. Naza na posa ya bembe ya mama na biso. Get out of Longwa na nzela na ngai. No way. Te jamais. I am Na not kokende even te. here without Na longwa wa te sanke nazo ebemba mama. You're playing with fire. Tala osaka na moto pona mbala suka. Longwa na nzela na ngai. Tala zote tracteur munene ko po longola ngai awa. what my mother said. Nalingi nzoto ya mama na ngai bima. Oh, Ebima na kimia. Tona bitumba na kozwa yango. you daughter of Jesus. Bino bana ya Jezabel. Never escape Bino the word of jamais God. boko kima na kanda ya nzambe na ngai. The poor man had Ah, no God. obi pauvre azaka na nzambe te. The God of the poor. Mutambongo datelema lokola nzambe na ye. Zwanga lokola nzambe na yo. God. Nayebi nzambe na sambelaka. Pe nzambe na ngai yebi nga malamu. Creator of heaven. Azali créateur, ye le ciel et la terre. Yenda kela likolo na se. Aloba je suis. Yenda salaka. Et na à la mention de son nom, tout genou fléchira. Azo tato la ka nzambe yango malgré que bazo bundisa ye. You are all welcome. Alors bino so boye bolamu. As the cabinet chief, Alors lokola ba chef à cabinet. we have some Boza ba paka na mboka oyo. or don't we? Toza quand même une autorité na biso. Toza pela liloba après tout. N'est-ce pas? Sikoyo mokonzi oyo. Consider and Asa prêt. consensus opinion. Andi masiko opinion na biso parce que biso toza majorité. Parce que balobi la voix de la majorité yango na nde baponaka. Somebody tell me. So motayi bisangai. Otherwise, Deni kasi ye mokonzi azotelemela biso tina suka boy. Okocha, Okocha. we must do something Esengeli tosala quelque chose mbangu. for the high chief. Avant que mokonzi for what ayiba biso. gain from the Na millionaire. eloko oyo tokoki kozwa na bandeko basi oyo bakomi na bambongo na bango. To rate I'm the one they eloko de pa babilionnaire. Babilionnaire basi bazali awa. To rate yango po ani. or not. They are not here. Bon, That man is fighting more than he can. moto wana sikoyo akomo Alexandelo. Okay? OK? And we need to start looking Esengeli for the black goat to before banda koluka taba. Tango asa mwindu to luka na moi. I suggest Na sigere. as a vote of no confidence on him. To banda siko ko défier ye. To ko sa motion ya défiance. As a deterrent. Parce que ye akosa sumo konti na biso te. That will Okocha. be harsh. To l'exapete I would suggest we stop attending council. ngana moni pe d'abord. To banda nanu ko boya ko kenda ka ba réunion. Ye pe na tour na ye aluka biso. Your suggestion is very nice. Bon, ça va makambo lobeza malamu. Good dear. You might consider it. This Alors, is exactly oyo eza exactement lelo 9 jours. great and mighty. Uta le grand et le tout puissant Tatuma apamboli bino na bambongo pe na bozwi nyonso oyo bozosepela nango wana. But you Kasi bino to do jusque là nanu te bokokisi eloko asuka oyo asengaki bino. How, grand Lord? Boni susu nganga tosali te nini? the mighty Tatuma Le grand Tatuma commanded you asengaki bino boye. to build Esengelaki botonga un mini temple. where the Temple oyo ekozala ya kotonga mesika mama na bino ebembe na ezali. for that rituals. Esengeli But ba cérémonie mosusu salama wana. to do so. Mais bino nanu bosali yango te. Grand Lord. OK, nganga. The high chief of our community. Oyebi mokonzi ya mboka na biso azotelemela biso pe tokomi na problème liboso na ye. Based on logistics. Mais sur base ya ba donné wana Tried buying him with money. tomeki So we koromprene na can mbongo settle down and build to our mansion. longa ye The mansion soki of tokoki access tokotonga eloko nyonso tolingi na ngu na biso for the mighty Tatuma. soki mpo na le grand Tatuma totonga temple eza problème ya mokonzi oyo azopermettre biso te. The high chief has been a thorn in our flesh. Oyebi ya mokonzi oyo akomi mpenza lokola sende na poso na biso toyebi te tosala nini liboso na ye. Voilà bitumba ekomi na mokonzi ya mboka. Mon père aye koluka sango mokonzi. Stella Maris mon père baye lisusu bazali awa banani wana baye lisusu nayebi na sango lokuta pesa kati na bango. Are you sure you Sir Stella omoni ye na kati na bango. Ah baye na mituka namoni bango You'll be nasa sûr
azaka na kati mituka wana s'il te plaît. Ok, pesa une minute. Voilà, akomi koyeba ndenga kobunda bitumbo oyo sikoyo. Ekomi bitumba na ya banganga na ya bakonzi. Nganga bimi na moi makasi alata jean bras cassé. Mokonza boni moto moko telemi. Ngana lingi yo telema, ngana to sola lokola mibali. Zala ko telema. Na tuna yo nani? Oloba na ngana telema po ngana to solola. Depuis quand? Oyebi naza visiteur moko très rare. Oyo asana tina makasi pona mboka mobimba. Tala moto moko te akoko sangana na bana basi wana oya ya tina te po bazana sens liboso na ngai. Nayebi namona kasuka partir e bandeli. Oyebi nzinza zoba balandaka ye na kati ya kunda na libulu bakundaka ne bembe. Tala eloko moko te yoko expliquer nga na bana wana basi. Oyebi yo nani? Ata koza nani na minute oyo ozali eloko expliquer nga te. For the last time, Pona mbala suka I say to you, nazolobela yo. rise up. Tala telema ponga na to solola. Toza mibali. Lest the wrath of Soki the oboyi Tatuma. kande ya le grand tatuma nde koyak likolo na yo. Oyebia naza chef te oyo ya mai na makila oya yokaka makambo pa bangaka. Ngana banda bokonzi na ngai awa nazalaka lokola moto amonaka pe osomona nga awa bapesanga ba pouvoir rebelle. Oyebi ngai soki nazo diriger nandimami pona nzoto na molimo nazali atako yo nani yebake pouvoir na ngai bokonzi na ngai koninganaka jamais na ba menace na yo. Nalobele loko moko na molimo na nzoto naza muta koyekola te naza muta lelo te. Biso tokotala awa lobi boy zela na kozonga. Voilà bitumba banganga na ba chef alobi zelanga na koya obstacle ya liboso oyo lelo ekomi ko empêcher bana oya basi basala misala moko boye ya molili. Meto komi na nzela boye na ngambo mituka na ngambo pe motuka mosusu. Voilà ba affrontement pamba lelo na mboko nani akuta kolobela bana basi misato oyo pona mbongo bakomi na mbongo. Et voilà bakomi pe na maloba bato nyonso bakomi kotosa bango. Voilà 3 sœurs oyo bakomi kosala kombo na mboka. Voilà basaka pe na nganga na cortège na ye na epai na bino na kombo na Yesu Masia. Sœur, est-ce que moto na oyo ateko na motambo ye wana yete bango mo bayebesika babombi ye pona nini bosali mabe ya boye contre ndeko na bino moko? E pardon kolobelanga bongo te raison yango wana okati biso parcours na biso makambo bosali eza mabe na miso na Nzambe. Alors esengeli botubela boloba solo sino bokozwa etumbo ya Nzambe. Mon père longwa sikoyo oyo eza bitumba na ote longwa na malembe pose okomona kanda ya le grand tatuma na ye epai na bino na kombo na Yesu Masia na ye kotelemela bino siko na kombo na Nzambe na nguya. Oh le grand tatuma bango mibale ba pouvoir ekeseni ya Nzambe na ya Satana. Omoni bitumba ya lumière na ténèbre eza mwinda na molili eza kobunda. Le grand tatuma nde nani? Nzambe na bango. Yepe na ngambo alobi na kopelela kombo na Yesu Masia. Mbala moko ba réaction komi na bakake moi makasi bakake beti. Oh Jésus. Alors bolongola nga lisika yo. Bolongola nga yawa sikoyo. Kasoki mi bitumbati. Voilà lobi ba longola epo bitumbo eza makasi elekiye.
esilisi mayele. Voilà bakokaki kokufa te. Pour Bible ezoloba que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui est à nous est plus grand et fort que celui qui est dans ce monde. Wane liloba bango bandimela. Mon père. They have left. Tela bakei. And I know that even Pena yebi. inside that car. Mutu wana oya salaki nga mabe azana kati na bango. Azana motuka wana. Sister Stella Maris. Sœur Stella Maris. Those girls Bana basi are oyo. no longer your sisters. Basasu te bandeko na yo oyo yebaka. The devil now dwells in. Sikoyo Satan nda afandi kati na bango. You must be very careful. Esengeli ozala très prudente. But remember Kasi yeba lisusu. to always pray. Sambelaka na ntango nyonso. Because C'est parce que this is war eza nde bitumba. spiritual. Eza guerre. Eza combat spirituel. Voilà bitumba ngo se yebani. Misatu batelemeli moko. Voilà de retour nganga ye wana zongi. Azongi na mabele na ye. Voilà puissance ya ténèbres, puissance ya molili. Oyo bandeko basi misatu bango bakoti pe bazo kosalela. Bazo combattre puissance ya Nzambe oyo ndeko na bango Stella Maris azo salela. Comment bino? Comment osez-vous? Bozi courage ko memanga na mboka na bino. Boke ko telemisa liboso sango oyo. Te toyebaki te ke ya koleka liboso na biso wana ko ya ekamlo ko na bino. Bokanga. Wana ezaki motambo. Pe bino esengeli bo futa. Boko futa très cher na makambo sali. Te limbisa nganga. Pardon. Ndimela ngai. Couldn't have set you. Biso tukoye ko tio na motambo ngo te. Intention was to Mais have you meeting the ndenge ozana kati na biso. Tukoka koyeba kake no yo okobundela biso soki tozaki na likama. Boyebisanga te ninga na kosala. Boyebaki te ke non sango mokonzi na lingaka ya na nzela wana boyebaki te. Pardon, limbisa biso. Toyebaki na biso te ke non nzela wana yeka ya akoleka pe nzela wana. Bino bozo kosa ngai. Bozo balokuta. Alors, bolingaki nde bomona puissance ya le grand atuma nde en action. Eloko bosengaki bomona nde yango wana. Alors, esengeli sikoyo boboma sango wana. Alala akufa akweya. Esengeli bino bolalisa ye. Soki bongo nde bokozwa mawa. Le grand atuma koyokela bino mawa. Soki boko ici. Ah bon? Et bongo ça facile yo loba kakati mais ça la kapeti. Butu makasi boye. Ba mama moko batelemi. Baba niko loba loba. Mais yango mamoyo. Ozo mona makambo bano basali biso. Can you imagine living off? Bano vraiment baza na respecter batiki biso awa. Bana réunion na biso silaki It's already nightfall and they're awa to fandi tozela ka bango. Butu pekoti bazo ya kakati. Tebite bayibite baza tozola ba agence ba mama na bango. my fellow women. Tala bandeko nanga ba mama. Listen and listen carefully. Bino boyo kanga malamu. We don't have any choice. Toza susu na shwate. Tozela kaka. Ema onye Diego. Awa tolobaki tokutana. Malamu tozela tiba koya. Onye Diego aya Joe. Bango bakomi kozelisa ba mama boy. Malamu tozela. If it means for me, if you want to go, to wait. Soki po Tomorrow, I will do it. ezosenga ngana zela ti lobi ngala kozela. Diego, actually, we will wait. Bangwana bazozela kaka. Yes, now. Do makambino bozozo loba yango la tofanda tozela kaka. Tozela ko. For your information, my husband is waiting for me. Eloko nini kozelisa ba mama tibutu. Bye bye. Where are you coming back? Ozongi poani kasi falo kendeti. Ozongi poani. Voilà nzoka rendez-vous na bana basi misatu. Moko abimi wana. Tala ndenge ba mama oyo kaka tango abimi wana babandi kotosa. Babandi kobelela bakomba makasi pe ya kitoko. Thank you, wonderful Merci mingi. member. Bino ba mama ya lisanga ya mboka. That's wasting much time.
Alors, na Alexa bino tango mingi te to sola likambo o penza esangisi biso awa. Na kombo na ngana bandeko na ngai ya basi. Tozo pesa bino 50,000 naira mutu moko moko awa. C'est vrai ça? Pe lisusu. Bana na bino moko moko kozwa 10,000 naira 10,000 naira. Ya solo wana. Oh, esengo boy malamu ko bana mbano bo na bo wuti wapi? Oyebi, présidente na biso pe asasima na bino. Alors, biso pe toza ba membre ya comité ya lisanga ba mama. To pesi merci. Na bolamu na bino nyoso bozo sala. Ya solo. Na sango mokonza koyoka makambo. Bon, merci. Alors, lokola nzamba pamboli biso tozi ba mbongo ebele boy. Yango na biso pe tokokanga maboko te poto sunga bana mboka. Ba mama oyo nde basanganaka na église. Ba mama ya lingomba bango nyonso babandi kolia bambongo. Babandi koloba bino nde bowumela. Moto kotelemela bino tokoboya. Ba mama ya lingomba bazwi bambongo na bango butu butu. Voilà corruption quotidienne église. Babandi koloba soki bino te. Ndenge nini vraiment boko mikakoli na ba niveau yo secrétaire na kati ya lingomba na kati ya paroisse bokende ko solola butu butu na bana mabeboy ser na ngai akati sikoyo kondimela nzambe ngondimela nzambe ya ndenge nini mon père naza na confusion sérieusement naza na confusion tela ndenge bana basi wana baza ba innocente bozolo baza bana mabe baza bana ya satana metela ndenge baza ko utiliser mbongo po basunga batu pe bazobika ba vie ya batu ezo changer. Ah bon? Moyebi makambo mingi oyo miso na bino zomona te eza makambo oyo ekoboma bino boza na posa ya batata ya molimo lokola biso bazosala mbongo wana mpona kokosa batu eza nde mbongo bazwi na satana bazobima lokola bana malamu po bakabelaka bino bondimaka bango. Mon père te tala non malamu tala likambo malamu mon père bana basi oyo bazosala mbongo po babongisa mboka oyebi basala ba projet ya bien po badevelope mboka na biso po batonga na église. Tala bino nyonso ya bozongisa bambongo nyonso bozwi ndenge bozwi na bana basi oyo na bokende ozongisa yango wana nalobi na makambo oyo bokosala jeune ya 7 jours bokokomba paroisse mobimba bozala sûr ke eloko mabe ezala kati na bino te yango na banda lelo mesi ya tongo na ya pokwa bokozanga te pendant 40 jours. Boye nde sango mokonzi ekomi boye nzambe alimbisa bino na masumu na bino nsoka bamama oyo bazwaka bambongo sango mokonzi alobi eza soni mbongo ewuti na satana ekomi corruption bino bozondima bango c'est-à-dire bitumba oyo ekosila lelo te. Stella Maris mama na ya zoloba kunda ngai Stella Maris kunda ngai mongongo ebandi koloba mama zoloba ya zoyoka kunda ngai mwana ngai Stella Maris kunda ngai ayoki mongongo atelemi abandi kolandela nanu mama zoloba bakunda ye ebimeli wapi mongongo ngo azoyeba te. Kunda ngai Stella Maris kunda ngai eza mongongo ya mowei donc mama ti lelo akunda mate kunda ngai Stella Maris kunda ngai mongongo bimeli wapi aye kotambola bakoto oyo oyebi kakutani na mama na ye mama baluki atali nzoka mama kufa molimo ya mama esongi dispari omoni makambango ekomi na bandoto mama azobimela ye alobi kunda ngai mikolo nyonso nzoka mama kundama te ye pe ntango pongi ekatani abangi message elingi koloba nini na mama na ye ekomi kobimela ye na ndoto ekosuka wapi?
Batu babombi ebembe oyo toyebi bandeko basi misatu basakrifie ki mama pona bambongo ebele baza nango. Ti lelo babimisaka ebembe mama te. Mama na ndoto alobi kunda ngai. Tanti, bonsoir. Oui, bonsoir. Ah, tanti, nazali na personnel nanda kukuna. Est-ce que papa zali? Te, azate voyager. Eh, nalingaka na lobi la. Yo kaka te. Na lobi mobile nanga azate voyager. Azonga pe mikolo te. Ah. Azo lukanda dindeko. Na lobi kende kaka kende. Oh, mutonga zo luka. Ye otaki makia wakote kizamba. Stella zo luka. Intervention sur moi bandeko mosusu. Ah, batu bakomi kokima ye. Baza na raison kokima ye vraiment. Na moi makasi boy. Moto akimi. Oh. Voilà tolanda. Bandeko misato ya mabe. Nakanisi yonde oza président ya ba jeune ya mboka oyo. Eza bongo honorable. OK. Bon, ba jeune. Bayokelaka yo n'est-ce pas? Bayokelaka ngai, bayoka mbala moko. Naza preso na bango. OK. Bon. Nalingi ozala sûr que mutu nyonso azwa part na ye na mbongo oyo. Nalingi ozala pe sûr que makambo nyonso ekoma na matoi ya Père Alphonse. Oyebi se tozosala boye eza po tosungaka bana mboka. Tozosala ngo mpona bolama mutu nyonso. Oyebi ndengo lobi ndenge na kosala. Honorable. Nazokeno kabula mbongo. OK, ça va. Soko sala ngo kopambola. OK. Ça va na sala ndengo lobi. Atambula. Sorry sir. Limbisa vie. Thank you. Bambongo ezoka boma. Ba jeune pe bazwi mbongo na bango. Bango nyonso bakokanga monoko. Bon, mo continue biso. Alors, comment nanga awa tina yenga moko? Alors, pembeli nanga awa. Soki na yena batute, okanseke na sangi mutu akolobela ngai. Yango na se décider batu bakolobela biso bazali. Madame ozomona awa. Ye azali présidente ya ba mama oyo ya Lingomba. Yende azokamba lisanga ba mama. Awa na ngambo azape président. Yende mutu azokamba ba jeune nyonso ya mboka oyo. Yango na mokonzi baza na témoignage ba partager na yo. Yoka bango na témoignage na bango. Mokonzi mbote na yo. Na ye na message. Euti na ba mama oyo ya mboka ya Elwama. Alors bango basengi boy. Pardon. Limbisa bandeko basi misato. Bazwa chance ya ko développer mboka na biso. Po bana basi oyo baosala malamu. Basali mutu mabete. Pardon mokonzi. Alors président Bajen. Bon, mokonzi, ngape na memi message euti na Bajen. Ya mboka na biso. Alors, bandeko basi misato. Bandimi bakosomba wewa pona jeune nyonso na ndako moko moko. Pe, baza pre babimisa mbongo. Ba pesa pona ba jeune oyo bakoki kobala pe bazangi ba moyen. Bakobalisa bango na mbongo na bango. Ata yo moko, mokonzi. Esili wana te? Bana basi oyo. Ba millionnaire oyo bana basi oyo. Ba promettre les sous que bako senga titre pona ba paka nyonso pe oyo nyonso aza capable te ya kofuta ba frais po ba pesa titre wana ya traditionnel. Ba promettre les sous bako tonga pe salle monene na kata mboka oyo. Yango na bondeli yo pardon mokonzi pardon. Tika bango basala o balingi. Bazo senga encouragement na biso kaka te. Baza na posa penza. Biso to soutenir bango pete to betela bango maboko na na o balingo sala. Okocha. Mokonzi. Okocha. Mokonzi nazali awo. Combien de fois na bengi yo? 3 fois mokonzi. Oyebi na bengi yo 3 fois. Okocha. Oyo ekozala mbala suka. Oya awa ne sikoyo.
olekisanga ntango na nga pamba Get out of my presence. mpe nalobi bino nyonso bolongwa awo ale bobunga bolongwa awo bobunga awo nalingi komona bino te nzoka baye na intervention baliaki bambongo eza pamba te balobaka malamu mpona bana misato oyo ba 3 millionnaire oyo ya bana basi bolongwa awo mokonzi asentir ke bango mpe balie mbongo alobi bolongwa awo mon père sango pardon sunga ngai nasola na mokonzi bongo ye asola na bandeko na nga basi bongo basala capable akobimisa ebembe ya mama na ngai nazaka na yo moto akoyokela mama na nga azobimela nga na ndoto molimo ya mama eza na kimia te alingi kaka nga nakunda ye mon père pardon sunga ngai mpo na komba mama na ngai pardon Sœur Stella Maris likambo te nakomeka natala nanu mokonzi tosolola nandimi ke akoyokela ngai akosala quelque chose kote na motuka voilà ba intervention komi kolukama mongongwa mame sengi kunda ngai yepakepa ya sango alobi loba na mokonzi bandeko na nga babimisa ebembe ya mame esika babomba yango ekosuka wapi voilà paka moko susu ayeba kote oyo seke batimbeli soko ye kote oyo kozonga na mbongo bakoma koya pamba pamba tala ndenge azofukama tala eza nango natina kopanike te paka na ngai esi nayambaki message na yo deja olobaki jamais kozala contre biso oui eza bongo honorable olobi mpenza malamu ok osali mpenza na sagesse merci mingi honorable bato bayebi ke soki baleki kote oyo mbongo ezangaka te paka zwi mbongo asepeli nyonso mpo na ngai bon oyebi titre traditionnel mpe ezozela yo bakopesa titre ya lokumu donc makambo na banda ozanga banda kala yango oyo ngai nazokotela kutu masero ya kuhuti oyo babengani na couvent apesinga te eloko te oli nakotela ye nakokotela bino ndeko na bino wana mwasi aza ndoki bon mokonzi ya mboka azozela yo mpo opesa ye témoignage oyo ya makambo moni bato bayaka awa mpo bazwaka bambongo balobaka malamu na bango en tout cas na ndimi nakokotela yo bino bovanda na bino bato nyonso bakomi contre Stella Maris bakomi kolia mbongo moko moko bakomi kochange maloba bakomi kokotela bango mbongo oyo bandeko eloko mabe mbongo ezosomba na maloba ya bato ezosomba na makanisi ya bato esima na yango landa bandeko misato ya basi bakomi kopanza mbongo bazolesa bato nyonso mpo bakanga monoko mais jusque là babomba ebembe ya mama na bango bazobomba bango mpo na nini bambongo na bango sirima nde ezosenga bongo mama kundama te ti lelo mais bango bazomela masanga bazolangwa bazobina voilà baepoke na bango mbongo ezoloba mabina milangwa mbongo wana nde vi na bango ndenge echange bazocorrompre n'importe qui mpo bato nyonso bakotela bango tala mbongo ndenge ezopanzana ndeti na filme ya kokakola kutu te voilà esengwa mbongo mbongo ezosala mokusa
Voilà ma commande à sécurité. Donc moi la moi ça zobina sécurité azo kengela. Langwa kape supu na tolo. Mabina kitoko nzoka tela na mosika elongia maske moko bimili kolo eza kopela moto eza kotala ye ekomi ngambo seke bamiyebi baza na bangambo elongia ba maske ekomi kobima mutu ya pamba bango bazotala bamoni eloko te me bakomprendre te boss na bango bini akimi asundoli na supu na tolo akati miziki akati mabina elongi moko ebimi likolo ya mapata ebangisi ye. Voilà bandeko suka makambo nyonso ezalaka. Hey, lelo ya yo lobi ya ngai rira bien qui rira le dernier. Voilà bandeko tozela 4e partie ya histoire ekosuka wapi.